C'est OK, nanena kena dire da kena mbala. Ouais, bandeko bokoto vieux di Bolombo. Vieux di Bolombo Yowana. Vous comprendre que vieille santé a aussi subir opération. Monique Nicolas Zomona te pour battre. Vieille di Zomona te bokabani te. Vieille di a aussi les opération. Vous comprendre que la santé. Santé ce qui bouger. Donc, mais avant douleur opération, mais sinon en tout cas, ça va pas bien. Au lobby, il faut battre Nicolas c'est normal. Santé, c'est là qui moi mon boulot, mais bon, quand la mingité, ceux qui dimanche au théâtre, dimanche au Colanda, tout ça l'ensemble. Donc, nous avons une émission, nous solo là-bas. Marius Baïndé, pas d'avoir bien gagné. Marius Baïndé. Marius Baïndé qui est en direct. Marius Baïndé. Marius Baïndé à Bengi. Awa toza lisusu continuité toujours il y a anniversaire ya Wayambo. Donc toyambi bato mosala na kati. On moni biso tozo continuer toujours fête. Marius Baïndé azaka na zela. La grande dame Yoni Chibanze Wayambo ye oyo. Azo continue toujours fait na ebike yo oyete pona musala Wayambo Mama Yoni Chebanze merci Mama champion Kandi merci Mayaya biso tout na Lost magasin la biso za munene ba congolais to lingana toto ko lobaka makamba lokuta Mama Yoni Chelinga lokuta te yango na silika makasi Mama Yoni Chende makambo na Lost. On est exotique, mais alimentation. Ma belle sœur propre. Ouais, Boteli qui n'a pas photocopie et quand junior. Maman, une chez Yagarake. Tu vas dans la famille. Commandé Soya Dingai. Honorable Alembo, on appelle son botte. Marousi Bainde. Kombelengi Marousi Bainde, on appelle son botte. Ya Brigitte, maman Mungalo Yagite, mais tourne au pays. Maserati, maman qui pas vite Zali. Maman Dingari, salam alaikum na Sénégal. Alaikum salam. Toi calme Kenya, Kanigo Lobaka, Maman Dingari. Surtout maman la joie à Madrid, moyen te. Maman Ibale Azaï n'a pas son botte. Botte na maman de Boulonné à Boulonné TV. Botte na Noke Sombo, Jideli Louyeye, Monique Mbondo, Yafatou Louyeye, Maman Didi Asuta Mabolonge Inda, journal Elo Yakika Kayanango. Toi, l'andako est remonté dans la réponse, mais le corps a commandé ça à l'hôpital, le bateau, le baga amour. Mais il fallait peut-être aussi ça, il fallait cela. Ceux qui te lient en côté. Ce que tu as dit, maman Yunis a été au lambard sur ton lait. Et c'est l'été. Maman Yunis a été 10 fois à ton lambard à 4. Belé à Biloko en Govan. On a l'objet, ce que biso. La question c'est sur ton fête, tu as comment fêter à ma bête. C'est ma bête. C'est quoi? Est-ce que tu as un problème à vous? Commandez ça. Son à l'objet, na loba. Bon, on a l'objet. Wayambo, Banakin, Bazo, Paolo Baké à part. Et Nazo, on sait que tout côté à la question. On nous a dit dans la bambote. Commandez ça, papa Junior. Nalingi na loba. Kasina lobit. Loba kasiko. Non que sombo yo na pas Samuel. Non que sombo yo wa to le to za na ndinga famille. Les Benjamin donc ouais on ko sombo yo wana. Mais non que sombo balobi ozoko la terre non. Moi était là au la terre. Donc un poteau la 89. Là au la terre. Banakin bobeta machine mutana 1989 botala. Nyako Sindela Naba vieille nyarka. Allez. Comment les sont là kokolo parce que boyo kaka Zembo e beta kaya Wayambo e kokolo yewana mutumeazwa likolo yewana danger muto beta beta likolo ya e kokolo yewana donc tango biso to rêver poto no vaya kala ouais kala penda en tout cas vous comprenez que ce que vous moni bato afandi kimia boka isatiki boleki ba Wayambo yo wala bale wala mukolo ka no ke somo mukolo afandi
na mona mukazo lo babilo balo badala so mona musika Allez, idéologie. Non, na lobika ke toi de singo trop na ndeko petit frère propre où il y a 60 ans à côté na club il y a ba sexagénaire. Vous vous rendez compte? Mais bonzenga toujours ensemble nous sommes et puis bitumba tokoti kateto ke na bino tina suka ya ngona pe suka 5 que to sepela. Commandant iso ya une chance. Oyo afungola bino magasin minene. Suka 5 que to lia moi tabe uti pa commandant iso. Suka 5 que to lia kuanga oyo ibia bio. Oyo zoya ezoteka makuna. Bokenda bona na biso. Awa tole ba sombo tole tout tole nsombo tole ngolo ya kotuma Mama Didi wala Mama Didi le robota la moni Mama Didi aza kuna mama iza kolia na kolia Mama Didi wana j'ai fait quoi Mama Didi j'ai fait quoi Oh, ça dit, bon, quand il sait que ça la biso soni, donc bon, il faut fouler la biso là encore. Bon, ouais, bon, question, ton côté à ma question. Ouais, bon, bah lobby que yo zo mela, ozo olia, mais qu'on a déclaration à guerre entre balé mi balé yo lobby ni. Oh, kanambe penza, aye penza que il faut récupérer pouvoir naïe. Donc ils a guerre, ils a bomba ici. Il y en a six ça. Il y a lobby boy. Aye tant que sénateur et militaire. Mais à propos ça, il a tous les deux nini comment dire ça la fonction balé. Mais pour le moment na ndenge biso to ça ba analyse to moni que fonction ko ça la mingi les militaires. Yo zo mela ozo lia mais guerre zo annoncé na Kinshasa au lobby. Et on a commandé ça. Tout de suite le baki makambo tout. Ngana bana bisa bino ke ife ba bombana. Banani ba bombana. Kanambe nanga na Félix ife ba bombana. Tant que to benga Kanambe Rwandais. Félix Arobine mon amboka partenaire nae fiable. Président démocrate Banini. Alors ça fait bango faut sambela moyo makasi. Tokozala te jidele na makamba politique okota wate. Jidele aweza makamba politique. Bande ko boyoki déjà tozozongela wayambo. Tozozongela wayambo tellement bato bazali banda. Wayambo lobi boye likamba Kabila na Félix etali bisote. Bobomana etali bisote bobomana. Ba créateur na créature na bango. Donc, bande il faut comprendre bien Kanambe a des casquettes, na message nae pour nous aider à comprendre et na 12 points après ça qui mais boye bake obomana ndato oloba mutoyo ako sibir eza créature. Donc bande Kanambe a pris 12 points. Il y a ba biloko na a pesa qui par rapport à la situation en Congo. Dans tous 12 points, on a tout continué, on a tout coupé ça, détail mingi pas Fabrice, mais awa, tolingi to yebisa bino karaké. Ce qui bolandi déclaration à Kabila, ils ont déclaration de guerre. Les talibans boti aux a distrait. Kanambe a yeli bino bitumba. Parce qu'il y a deux casquettes, casquette ex-sénateur et a yebisa ki bino na miti, mais que azape soldat. Ça veut dire bo yebake. Kanambe ne bomoni na est azo préparer bitumba. Bataliba bo se préparer. Bo se préparer na bitumba. Bo yebisa ki biso ke pouvoir oyo ezaya bino. Bitumba pe oyo Kanambe azo nango ezaya bino. Bo associer ba peuple mosusu te. Bo s'affronter na Kanambe. Tokomona entre bino na Kabila nani ko gagner. Bandi ko ngai peut-être belé ba comprendre ki message à Kabila te. Kabila ayeli bitumba, ayeli dialogue te, ayebi ko négocier te. Pour dialogue pe Félix azoboya yango. Félix alingi dialogue te. Ça veut dire voir moko o etikali eza bitumba. Donc on a ko encourager bande ko la biso ba taliban. Bo sala tout bo sa enrôler makasi bo kota na bitumba po bo défendre le pouvoir na bino. Pour allier na bino Kabila, azali susu allié politique te. A commis vraiment adversaire nabino militaire. Vous comprendre bande konangai. Na ozela wayambo ayapo alo wa vieux lubilo lini.
oli bino ba taliban bino bato ya force négative o benga soki force du progrès surtout benga mo force négative oli bo monela ba yuma ya ko betaka bato na ba quartier ya ko boko ko bomaka bato ko betaka ni to mona na ba image mso bozo beta bato ko boma mais bo bunda na bato yo ba créer kibino botika peuple wana tranquille komi na suka makamyo so de bande na suka total ndenge ni to suka na bino trahison na bino yango epai memi bino pai komisi bino bokoyeba ke trahir tout un peuple, trahir toute une nation, ce n'est pas la solution. Donc bobunda bolakisa biso ke bozana minduki bozana makoki ya bunda bitumba wana botika peuple kimia bozo bopakata mbangu na mutu na guru na bino ingeta jidelilu yeye ezale neuf babula. Donc bande kona ngai tellement tozana ambiance fait à fête bona webisa kino ke bande kona ngai bitumba ya Kabila na Félix etali peuple té etali peuple té bitumba ya Kabila na Félix etali bisoté. Donc boye baka ke situation ils ont comme grave na mikolo eza koya Félix ça qui accord naé avec Kabila et bayokana ki Kabila zongi mingi pona intérêt à peuple té Kabila zongi l'intérêt à peuple té Kabila va zongi parce ba intérêt na eza menacé et Félix azawa na pe pona intérêt à peuple té Félix azawa na pona intérêt ya ye et sans oublier que bande konanga bo yé baki ka Félix azaki choix ya Kabila. Donc Félix aza na tête à pays par choix ya Kabila. Donc ils ont entre deux alliés bazana ba conflit interne na bango ya ba intérêt na bango etali bisoté ozela kaka bobo mana bosiana andi kolanga lobby na koya na koyebisa bino iloko ni zo se préparer na mboka kala mingi te changement zo kota. Ah, mais c'est normal pour changement eza kokota. Tu as Félix Augustin Kabouya conseil na kopesa en tant que petit nangai ko oza mwana mboka banda ko préparer ndenge nini ya ko kima. Félix asu dia ba message nyonso pona fin ya pouvoir na ye. Tant que Augustin Kabouya na ba taliban o bozana na limité bozo comprendre que situation ya politique actuelle est en faveur na binoté bokoza la surpris ouais boyaka photo bokoza la surpris na mboka wana bande ko tu bozaka pour changement match betamina noté toyebite nanya okoma président après Chilombo parce que Chilombo azokende mais boye bake ba angeza makasi eza makasi kala mingi te bozo mona biso na kini to ebisa kibino na 2025 oyo tokozana kini biso tozo sala parti politique bande ko nyoso bozaka besoin ba parti politique oyo kozana gaz pour se préparer pour boire adhérer na kati ya peuple mokonzi soko zape na ma popularité na yo on les cas député parce que ba élection démocratique koya donc ba onyo so bozaka besoin lobi bossa la politique na ba parti oyo za kotika ya bino espace pour se préparer pour na parti ya munene za koya ko monango peuple mokonzi conséquence makambo nyonso idps et kufi ya libela et kuzongaka les susciter likolo na yango ba église obino bengaka église soki de sommeil obino benga soki réveil soki tout et ko kufa nyonso nase totika peut-être l'église moko bemimbale soki ba catholique te soki vuluzi ya bokoko na biso te moke ba catholique bino tout conséquence. Donc bandeko langa situation eza mabe makasi Félix déjà makambo accord na ye o ifaya ki signé na ba américain et ça information azozwa c'est comme accord wana ko salemate c'est comme accord wana ko salemate donc ba taliban eloko na ko conseil pour se préparer plus na guerre que na
tout cas, vous se préparez plus na guerre que vous se préparez na la diplomatie agissante non. Bandeko boli misangai nala kabato nala kabato en tout cas merci maman de la bandeko la ngai vedi le baga na la kabie si mana na la kabato OK pesa na maman bote merci bandeko merci maman bokende malamu mote yango maman bandeko boli misangai za ambiance merci maman en tout cas boli misangai tellement na zana direct en tout cas na direct biso sogi kaka maman ça va OK merci en tout cas bandeko bo comprendre que tous en ambiance à famille tous en ambiance à famille donc ambiance à famille ça donc taliban et donc on a bandé ko lobeza que bon se préparer plus pour la guerre que dialogue. Félix Alingé dialogue. Félix Alingé dialogue. Félix a opté pour la guerre. Où est le chef? Et Mikolo et Zakoya, bon s'attendre que beaucoup de monde ma cambrebele n'ait changé. Félix Bandeko. Félix Azokende. Félix Azokende a déjà un message. Basi que papa c'est fini pour toi. Donc Taliban oyo a préparé qu'à venir na été au bongisa pour na après félicité boye baké situation zoya mabe pour na bino après ekoya lokola moyibi bokoka ko bouger té bokoza la surpris accord au bobande kozela États-Unis accord et boyi ça veut dire baboye libino na accord oyo linga ki epesa bino chance po boya komone la batu mususu Dieu est juste Zamba boy accord wana po esalema accord entre Congo Rwanda na États-Unis en tout cas l'information nazala ngoke ezokende mabe accord wana e risqué esalema te yango nde etikalaki dernière espoir ya Félix baboy Félix accord entre États-Unis na Rwanda donc ba minerai nyonso ya mboka na bino et bana ko passer na Rwanda ba raffiner yango kuna et puis ba américain ba pesa mongo na Rwanda bana ko somba na kati ya Congo. Vous vous rendez compte? Donc Rwanda automatiquement a commis blanchi. Oh ndenge bozali ko funda Félix ko funda bio ba Taliban ba funda ke ba so yi ba minerai na biso na Kagame ndenge nini bino bokena ko soma la kabine ko yi be pa na biso. Mais siko ekomi et comme est officiel donc voilà bobanga te bande ngai quel que soit balobi que États-Unis ko bando somba pas Rwanda non États-Unis azo sala biloko wana parce que na Congo ezana état responsabilité kala mingi te bozozwa un chef de l'état responsable bozozwa chef de l'état oyo akosala même ba accord ya Rwanda wana et kosala ke parce que moi ba signé na Rwanda Kinshasa na gouvernement Kinshasa ezate parce que eza gouvernement moko eza corrompu yango monike Rwanda États-Unis a continué toujours na Rwanda mais boye bake président oyo aza koya responsable ba accord wana kolala nango ekufa nango parce que ba accord oyo ya Rwanda wana na États-Unis même na États-Unis eleki na Sénat na bango te même na Congo eleki na Sénat ya Congo te ou bien na parlement Congo, ça veut dire qu'ils ont un accord provisoire parce que na moto amboka bazana moto ya za crédibilité. Baboyi Félix likolo ya moyibi, baboyi Félix likolo ya tribalisme, baboyi Félix likolo ya traitisme. Donc bandeko na ngai ba Taliban accord elinga ke sauver bino, c'est fini. Bobo sanango soki bokoki ko préparer bitumba bo s'attendre que bo za la prêt à kobundana batu ya Kanambe mais pour le moment accord ezate accord ezate oyo lingaki epesa Félix babeki po aya komone bandeko accord wana ezaki accord moko oyo elingaki sacrifier nation mobimba balinga ba monela bato soki États-Unis ninga lobiki a continuer na Rwanda. Oui, parce que bozana
bozana l'état te na Congo bozana chef de l'état mais lelo yango na osenga ba militaire congolais bozo responsabilité soit qui coup d'état moko salimi na Congo lelo boye baki ba tutu na ba bakenda ki pa nanga na ba to chichilomba bango tout ba sopana pas moto osala coup d'état donc à cause de soutien moko peuple congolais a un souci à coup d'état peuple congolais a besoin de changement na mutu amboka yango zo mona ke batontu ba okende pa na nanga parce que balingi nanga te pa moni ke na mutu amboka ça ne va pas un tribaliste voleur donc voyou et ça li ke batu ba komi ko kende ba préférer na bango ba kende pa nanga mais boye ba ke ba militaire congolais ceux qui bozui responsabilité ya kozwa destin national na maboko bokomo na soutien à peuple wayambo okoloba bande konanga wayambo wana na PC moko na maboko boyebi wayambo amela pe moi radio wayambo soka sui na simbisi la maboko bande kolanga à vous l'antenne wayambo so depuis basala YouTube bango ko maber tout. Commandé so merci beaucoup peuple congolais toi na commandé so molobeli ya peuple zarango likambo to si tolobaki tout ngana ebite eloko ni na ko bakisa ennemi ya Congo ezabino mo ba congolais na lubina oteme na koloba on courra semaine prochaine ennemi ya Congo ezabino mo ba congolais bino mo ba congolais botie priorité na bino bobina me makamamboka etali bino te tango batu prani waya mbasali bo oh menga na kota prison na France mwana ke na France c'était pourquoi bato bazo gangana ba ebele ba ogangana pourquoi ba français bakangaka bango te ngaba babu mangaya wati peuple congolais boye ba ko respecter bato ngaza grand artiste naza légende ya Congo wana mutako sabino te nzambe avana kufa na koyaka pe na barena na ba Bercy mais yangwana te za priorité na ngai pourtant ngana longwa kawa na telemi na bi musique ezonga te bino diaspora bo préférer ki musique ezonga bobina mais botika Antoine abeta ezate ke na lobi yango te ke pona sepelisa batu te po bino moko bobetaka déjà mais bobetaka musique ti nga soutenaka musique te mais bino bondima musique bafarira babetaka beritiere bauti kobeta bawerera babetaka bafere aye kobeta awa mais bino bolingi na bino Congo te bolingi bobinaka yango na biale bokela bino musique ya Kofi. C'est comme ça. Yo aussi dans le bien on a mis sepelisa. So bino moko bo trahir mboka ya ngani. Mutazo ba boketa saibo boketa respecta ka bana abatwa. Oyebi pasa ona bana niveau ya ba chance la vite. Oboti na no bana ko ba chance la vie na ba Davina te. Davina sa patronne. Directrice à Beyo Bank. Davina, directrice à Bank. Chancelier d'assistance sociale, gradué dans général langue. Bana banda ko basomba wa. Moko ba irresponsable, bazo moko bazo. Mais bolobela ka Congo, pourquoi bolobela ka boketso wa? Là zo mon sina. Nicolas Kazadi a eu un million de dollars. Nicolas Kazadi, Félix a commis un milliard, Christian Tshisekedi, Vital Kamé a eu un milliard de dollars. Nanga yo anazana ese kanamba to bote ya bato Congo bote ka komba boketu wayambo. Boketu azana nyongona binote. Ozali bomo za imbécile obi vie privée na ngate. Vous êtes imbécile, na bato talaka bino na buza be imbécilité. Ngaza na niveau na bino te. Ngai Congo esala ngai. Avana bundela mboka na za star nga koma poto na 89. Ngazo kabino te imbécile. Nga vanda ka bien, naza bien. Nana ba miso ba kabeli nga ba million ya yonini. Ba kabela ka ba wera abuna olobaka.
Félix Atobimisa na joie Sakisaki Wenge après ce bango 200 000 oloba kite pourquoi yo obota mwana lokola Davina na chance la vie mokoloni usa zoba moko bo salita mobali un imbécile moko yo ko na niveau waya nga ba to luka babu manga baboma yo baboma bino boketa lobi boy boketa sai boy bolobelaka Congo te bolobelaka Congo na sotage na bino te Félix azalaki na banota mona Félix est-ce yo vanaki a Félix akoya anniversaire na Félix Etchilolo na koya anniversaire no ngana bani ba peti ona ba Didier Mundibu ba ya balanda biso na ba Félix na ba commanda iso ngana yebani na yebani na ba Katumbi ba Fayulu ba yo zozo nga koma ngaza un homme d'état bo sakana na ngote bokanga bambanga na biso ba congolais bo ngatini bino boteka Congo te makambo bozo lubawa ngai commanda iso ba edi ba mama Mungala ba Mazerati ba ya Brigitte ba mama de Boulonnais tu sais binango et puis na lekia te pona justifier binanga na lobi o to ku finga nga so lobi pe bolobi lokuta boloba lokuta mamo ya kufa na yo moni azani mamo ya botanga yo moni bana nga ba keno kunda mama nanko balalaki na memilingi nanko soki ba pesa bango ba milio ba pesa pe yo bazoba boy na ba congolais be kosia be imbécilité moko soki ba congolais ba kosomaka lokuta yo kasi ngana muta lokuta na ibali na bananga na ibali na ibali batu nyonso na solwana nanga komande so bisabino te nanga ngabe nanga na solwana na tambola kia na Félix Etchilolo so na ngaki mbongo ba millions de dollars na kolanda kuna ngana koma ministre na ngana zarata ministre kitira ya rata PDG ata gouverneur la ville ya Kisasa bo ba zoba peuple moko bololé ngana teka konga mutu na biso bino banyamulenge baba congolais Félix a commis milliardaire na entourage na ba famille na nga gagné combien hello na sali fête na nga ya 60 ans bombo bobimi ngana mukolo na légende na musique à Congo bokeba na boti bana vie ya bien na boti bana bazana vie ya bien ngai moko nazana vie ya bien nana batebele 600% ba congolais nazana 99,9 batu balingaka ngai bo bazoba boketa saibo boketa ngana kusama kamna nga privé na benga yo nga kaso yo na peuple mokonzi oza bolole moto moko lokuta boye un imbécile moko bo mutaliboma wana mwasi te na ndako ba vantier nga za responsable yo singa na kotanga kombo na bino pona fula bino bato moko ba salite ta place ngana la na la bino chambre ngana vanda jardin à pas tala l'accent on ndako na bino bo vanda na poto bo l'accent bato moko na ko peso pe tonga zwa singa koto okotsa te ata bateni opie koleka te bino boko betanga bino na botola bino basiko na botola bino succès tonga na ibadaki boketu premier bato ba ebe bino na makila ya peuple congolais YouTube ebimi mototo akomika boketu ta camarade na bino Félix Etchilolo yo na bomi Kisasa bomi bolo posala ba vidéo pona Etchilolo imbécile moko boyi batama maboma ba fou tabilongi salité yo boko mate musique yango na betaka te pourquoi botelema nango te yo moninga na fana kuita ba musicien tango toyebisa bino bobeta musique te musique déjà ebetaka pourquoi yo moto lobi ko très populaire il fallait bopekisa bafarira pourquoi bolobaka te ka boketa lobi Antoine abeta même musique ebetaka déjà musique ebetaka bobinaka eso biso tokipa makambo na bino musique biso tozosa politique bolinga te tokonyataka bino tosi tonyata bino kaka yo kokana na boketu amo elongi mobimba salite lokuta moyibi
lia bambongo na olia ki ya papa ngwana matanga papa ngwana olia $11,000 11,000 euros olia moyibi ni yibi ta longi salite ngana sala soki ngana kene ko sura mutola uyu batuboni bakabila ka Kofi rabenga zara uyu batuboni ngaza artiste musicien en dehors le long de ma miti en dehors ya bitumba je m'appelle Boketu Premier l'homme le plus populaire timo kile okufa okoma Boketu ya mbote Boketu Mali l'homme le plus populaire ya Congo les chouchous de la diaspora nga sacrifiera dans l'obéla Congo bulubila Congo te bokoma kaka omoni nga la sali fête bana nga ba sali nga fête bongo su bato bakabeli nga ya bino nini yo sala bato bakabela kote on dehors mbongo yo liaka matanga papa ngwana mbongo sila bozali boma salite moko boy moi cité na ndako lala na sima bolole moko Boketu za camarade ibilo omoni nga na tanga komo na bino okufata notorite plateau vanine utanga koma Boketu za camarade na bino bembesi Félix Alebino mbongo bosali eni bazo bana ba kongola be kosia bandoki ya vina bino yango bakanambe babotola mbongo ba wilingo mabangona bazo donda bananga bangona babotola mabele soki boza ba soda bako no libérer Congo soda ka ba réseaux sociaux moi je suis lieutenant colonel je suis major je suis général bon libérer Congo imbécile mokoboy Boketu Saiboy o mama na ozomona na bana nanga balala kana ba Champs-Élysées bakena ba Chancellerie bakena ba Egypte batambolaka kofana na Boketu na kulala na Concorde te na France hôtel so bana nanga balali na memlingi ya yonini ata ba futaki bango ba sécurisaki bango ya yonini mama nanga kufaki na moni ete bana nanga bake yo so yo mama akufa bakipa ete na papa no akufa bakipa ngaza vedette na star tomba tungana ibalaki Boketu Premier yo zalaki wa bandembo boni ngala sa na Congo numéro 1 na ba musicien congolais muta défendre Congo kanga zate pe muta ko défendre Congo kanga zate boza be imbécile ba tout fina bino bokufa place bovandi bazo baboy Boketu Saiboy nga vana na luka na libérer Congo fe na benga yo ozanini yo za soda za civil keno libérer Congo mais mon soda mo batanga ka combat civil yo soda lo libérer peuple yo le kaka na YouTube yo lo bi oza soda soda da libérer mbok mwana noko Ibrahim Traoré a libéré Burkina Faso kenda ko libérer Congo nanga civil yewa na simi minduki yoka soda mobimaka na réseaux sociaux lokuta mutu munene lokuta tala munoko munene kasa ngubu ameli lokekele bolole moko boisoba ta ilongi salite yotanga koma Boketu Bogarta age langa 60 na na suki pembe te viro mo wata na sengle yo so bato bakabeli Boketu ya yoni bato bakabela ka wera sala ka nenge wera ba werera bakoma na mbongo na bakofira nga bakabela ngate ponani ba ukabela ngana nko ngana na relation koleka musika Félix yona komi milliardaire soki na lingaki pouvoir mais na kepa Félix masala ngai yo vana na poto Félix asala ndao na ba imbécile moko boy bazo batamino motokutu wana brosse dente te longi mabe salite imbécile waku na papier ya toilette to kutanga komba Bogar yo manga na tala 60 danga pas de rides tala longi po kitoko mandefe boti pas de boutons tout bolole moko boy Boketu tabalobi boy Boketu tabalobi boy ngati na bino bosalela nga publicité ngati na bino bosalela nga publicité te tokita bino ngana bino tokita Congo lelo bokomonana
Même à poto bomonana. Toko tata Château Rouge, bino bo koti kana koti. Toko tata Matongao. Bino bozo saka o kaka komona les chouchous de la diaspora. Yozo katango kabino po pozo lokumu fotanga akoma boketu. Okufata otanga kombo na ngapora. Ngatanga kombo na bino. Bolole moko bo mutu munene tala molia fufo salita mobile. Lem sotala bakale somi balete na vie. Botanga kombo na ngapona. Oh. Soki ba idenga soki ba kundelenga mama yoni ngake ebe mama na nge pola bazoba bato ba ya kotika bato na se ya moyo ngasa patron ngasa patron kono mabela Congo abakama musique c'est zonga kalambula boni musique yango oyeba kiteke musique ebetaka mais musique ebetaka na ngoti. Oh, boya wakati alobaki makaba musique c'est bête kala. Yo bovana na Paris on pourquoi bakanga binote. Nga kota ka Paris te, mais bino bokota ka Bruxelles botambola na Paris. Bona likambote na France, menga bakanga na Paris bakanga ça fait na kota ka France te. Na kota ka jour on a kapona que nous mobiliser peuple. Mobali mobalokuta bondenge ni salité oyo. Te longi mabe. Ilongi mabe boka ngubu moko boy. Je bino ba congolais pe bo changer Oh ko ibisa so ba koselinga ma ba fini pourquoi bo ouais mbotala bo ya on a zo bloquer bino bo ba zo ba ya peuple mba bololé na mona no peuple a bololé te makambo tu na ibisa bino bolanda kate bon de vrai bo balobi boy bon so motana est-ce qu'on est trouvé la moisse na ebio ngana ebio te sota moli na moto mokolo moko mibale olingo comme sa camarade ngaza la na commander so yeyo commander so yo ana nazala na ya edi bolombo oh moto ebi ngande commander so moto ebi nga ya edi ngano to ba camarade te totambola ke sika moko te vie na nga privé oyebite secret d'état na nga oyebite boya kaso bo moni fete bokata se so yo nga fete na ngele ka ina persi okufa notoroute place vanité bolole moko bozoba salite bokata saibo bokata salibo bokata za camarade tata na obe ya mama na ba bolole bazoba boy tazoba batope afari bazotala polémique vous croyez que ngana koleka na tanga koma moto nga cible nanga c'est Félix Tshilolo cible nanga zananga Kanambe Kagame Museveni ngana bino to na niveau moko te abitumba ngana bino to na niveau moko te ngana telemela ka Félix entouré ba caméra ba mbemba banini yo bona tanga komo na bino ngai pena na tanga kombo na bino bitula ya mibalo o bana poto ba bitula olobi oza soda utaka soki na RCD Goma zonga kuna na place ba bande kuna invento ba kedo kota kuna ni na boko soda mo libera mboka te ka koleka ka lokute o soda ndenge nini soda ekobise ya kindumbise soda bolole bona mona na note no ke sombo mais chaque game si pete na nga marusi ba inde kombelengi bande kuna tangi na nga koma moto te o alobi aye wana nga ta ikoma moto te oza bololo oza zoba oza criminel. Toi tu crois que ngala kotala ba vidéo na bina saliton nazoro ba no boketa fete na la drogue mais la champagne c'est quoi na poto taba momimba c'est quoi soki oza salito oza bien organisé te yangani kala mingi te Davina azobala Elipe bazo bana nanga bazo bala ba oya na bambongo na kolia na ozilata na dela so na 5 peras ya Weston noko pa zoba noko nanga so bazo bala le 9 août ni yo bala na no tika bato calme l'accent mo sino botambola nano kokedaka ka place ka prière ali place ko luka mwasi basi ebele tala zoba zobo mutu mabelongi salita mino so bakata brosse dante nana camarade na binote naza leader un leader c'est leader peuple congolais na lobitangi nanga komba moto te mais na ebisi bino ke bato ba otanga komba boketcho ambo bakeba
tozonga no Kisasa tambola ta na galerie na 11h ya matonge ngana tambola na 12h yo lingo comparer na moto ayeba na mokili mobimba so tangi koma boketo ya mende ba congolais batioka batioka nde ba bandoki lokola yo bazoba ya pepe yo zana niveau na ngate tuna ba wera na ba kofi na ba jibe na ba dolphe ba ko biso ke boketo ya yo ka tinga na kovanda na vie ya pasibo na 27 ans en exil so na ngaki mbongo na kozwa mbongo nana kopekisanga nana okanganga tala bolole ba bolole moko boy b'imbécile moko boy bazo ambru ya ba congolais bandoki bazoba pepe ba peuple moko bazo tala ba vidéo moko lokuta ba to kongo ngape na bandoko sabino bomoni ngana mesana na lokuta na makambo bino bolubaka ngana mesana na ngana bisabino vérité na zonga cible nanga c'est Félix Kanambe bananga banini mais nanga na Kanambe na Félix fait babuma na ngana zonga mboka ngana na droit il fait nazozi la libération les meilleurs gagnent na zonga mboka yo singa na banovane loka na YouTube na loba na drope na osala art na ngana na to plater peuple mokonzi yo monati peuple mokonzi yo tia candidature na présidence botika la ka ndenge wana botika la ka bokeda ka château d'eau na château rouge bolole ba salité moko bona ovani na poto mafuta simba côté ndoto nzuluka ta longi farceur un imbécile moko bo ma niveau na binote peuple na lobi na ngana na colère motote na lobi ni ba congolais ba conscient ba imbécilité ba peuple moko zoba yo moni bokata za camarade na bino ngana yeba ndenge kofia yeba naza musicien na koyemba moto apesi ngai 100 000 20 000 10 000 50 oh ngaza musicien en dehors la politique moi je suis artiste légende nazwa musique folklore na tiango na basale Madeleine banene na binisa na beta la benter na s'imposa naza star ya Congo naza leader d'opinion ko coopérative que c'est tozo bundela Congo nda bundaka bitumba lumbumba ya Kimbangu ya Mobutu mondeur naza vedette bako kabelanga ba millions de dollars mbongo ba kabelanga ba kabela ka yote naza musicien bomone te ba vejana na ba acha movoto ba marusi ba batandenge na ndenge c'est la famille ba yaki fête naza musicien oh moto moko ko kabelanga ba millions de dollars ba kabeli oh ba congolais ba idanga ebele nazala ke grate oh yo zo zwanga soki yo za combattant sala ki combattant ngano to ndenge moko te bolole moko bo salité lakisa bana no baleki chance la vie na davina il faut avoir ça munoko bana nga ba sisi ba classe ya basalaka na baote basalaka na ba bureau na ba banque attention lakisa mona moko ya yo ya vie bana na bino bozo ganga o baleki chance la vie na davina na mayela na kata poto ngazanga mbongo te fête ngo bozo mona mutu kuta sali fête za ba davina na ba chance la bato pe ba sunginga ebele mona tanga ba komuna bango te oh yo lingi yo ba place bo sambela kuna omona nde bato ba kabila ka ba pasteur ona te ba 20 000 ba 10 000 yo lingi ba pasteur place o sambela l'église ba zo mbongo ngana zo mbongo te ngakutu na za vrai pasteur na zo te ya Congo di Bolombo oh pasteur place bo sambelaka bato bapesa ke mabonzana bamindele baotokanga bapaster na bino wana babotole so 200 000 dollars azwa mbonga ya peuple bonga so bakabeli ngai million so kabino wa tala zoba yo kasi les jaloux vont maigrir bino kasi ngana ko bunda bituma nena za la pauvre ba Rwanda kutu bakomi ba Libanais ba Bedachu bakomi batambongo ba Chino bino nde botika bango ba étranger ba botora bino mboka mengai te ngana bundi po lobi na diriger Congo pe na ko diriger Congo lobi na bombeli bino te boko tika la kande botika na ba zoba moko bo bino moninga na zoba peuple ba zoba nana sa beta wira nana beta ba héritière ba faire ba beta ka boka sina bolinga na lobani
Viens-toi, na bête, na yo c'est quand la là confie publicité. Ou bien na lobby que bino botika musique et betaka. Bon ce que bon sol ta viens-toi ni pour année. Hein? Ngaza légendre, ngaza baoba, ngaza n'importe qui na Congo. Dans la valeur peuple Congo 600%, nous avons 9,9 balinga ngai. Ce qui bino bolinga ngai te en na ngai ya likamoni. Ngazo mosi no to wela mosi. Ngazo botola mosi. Ube to wela mbongo mokobo. Bosala ka vidéo à Congo te ka boketo à lobby. Bosala la ka Congo. So le loko muna ngezo ganga pona lobaka vérité. So boketo azabo po lobaka vérité. Vérité la ngai kote bato ba monika boketo lobaka vérité. Commander so lobaka vérité dit yango moni kombe gangi na mokilimo. Il y a tout travail hein. Chaque jour na zalaka na réseaux sociaux. Na miteka ipa nzambe, na miteka ipa peuple, na lobelaka Congo chaque tongo midi pourquoi. Mama ibale ya Zaire ebi, mama la joie ebi, mama ndingari na Dakar ebi. Bande ko na yamba ina ngaka famille ba to tala ngai to vana na commander so to vana en famille bo na lobby hein. O sale pe mabenzila mokolo mona ngana porta ndako na yo mona na yaka kuluka ba mbongo na bino asalite ta bilongi salite te ilongi mona muke okome longi ya ba strobo longi te longi panzano kasa esteke zozonga sime tuti motogi zina makelele lokuta boketu asaiboy nga est-ce soki ngana bimiao so to sali vidéo tene to vanda yo ko ba kebiso to vanda na ndakwa oh ko pe salemaki ava bazwa mondela na lobi na ngai ife ngai na zala yo ko za yo zanani yo zala na peuple mokonzite waso na ba parti bo libérer ko soda lo ba kebele na YouTube te libérer Congo tant ba resaka bino na ba audio yo moni ba resanga bare sarabino ake wana batongo depuis bobanda kaka tobeta lisasi lobi vidéo na bino ka boketi wayambo le général de Gaulle les chouchous de la diaspora tali longa salité boy ilongo ka mbimbo commandé so ba il tala papa kuruta jino nga tatanda po sanga bogar bo ya ba makanga bo ridiate soki mumba noir bolinga ota nini yango tata nzambe oluki tata nzambe papa yo mpe mosolukela makambo ya bakomi koko ngali siko ndaka siko bakokanga nga mabe pourquoi tata nzambe bongisa no bilongi na bango po bilongi nyonso ya moyibi ya baescro manipulateur siko tata lelongi na nga lise yango maviral yaka nini mama pas kufa avant, il fallait ça témoignage. On a besoin de ma oh moi on a banolia ba avocat ba pay ba mangi sende ba satel ba mécanique ba mbole siko yo obima elonge finama lokute kobiste siko yo mama bota ba banolia nini tala âge na ngai bino pitu boya bilong na bino zo la xamino lem so boa mikolo na ngai mais botikala ka ba 37 à 40 à 50 depuis na ya poto kaka benga bato ka ya ouh peuple ndegeni pardon te na pe bokara comment na koza la po na ngai lisi boy tata nzambe o commandé ça ya di zana mitala nazo zomisabo ngamu na tini nzamba sanga miso mikete farceur mokobo bokeba lisusu bokeba bande ko nanga na pesi boto repose te na lobby kaka po ngaza musicien oh yona ye bozo comparer ngaza musicien nga sala bato bande ko nanga na saleli bato banzembo ebele na zupe mbongo ebele nembeli trésor lola ba die merci mboka nembeli ba jideli rie na saleli ba Lex Fumus na sale na zumbongo ebele ndikonanga ngala sala kanzembo ba album ebimina note banzembo bomoni o ba veju na ba sala kia ba bina kia eza ba nouveauté kala mingi te ba générique na ngai na kobina pe ngaza musicien on dehors na za la politicien na za na musicien na koyaka pe lobby
okomona nga nakotia plein arena nakobeta na ngango na apprécie te yo aussi mpo nzambe azotika nga natikalaka jeune bogar mpo aprépare nga na makambo mosusu te elonge fina nakokasa Land Rover esali accident na monga fula komande je pense que bandeko botika bato batika koya kodistraire bino parce que wayambo ntango azoloba boye parce que ezala bato mosusu oyo baosala soki aye kosala video soki atangi nkombo ya bokecu te na ya ngai na peuple mokonzi eza lokola aza besoin kaka mpo batala ye donc lobi naza na émission epai ya mbelenge comment babenga Tracy Mbelenge donc nakomeka mpe na Claudie Diasuka na pesi bango mbote na komeka ko recadrer ba aventurer tout oyo baleka kuna na kombo na biso oyo bakanisaki oyo bango bazoloba eza vérité mais na ba oyo baza inconscient nde bamonaka bato aba opesa bango respect pourtant ce sont des aventuriers basi baleka baloba bokecu visa passeport na eza na visa na kati soki eza na visa te alakisa omona ke donc soki kaka eza te sabini na kosaka mais peuple congolais comme bozaka na bino ba congolais nga za esclave na bino nga na ko voyager partout na lingi na ko ke na Angola Cameroun Sénégal nga na nyongo na bino ba congolais soki ese nga ndenge na vanda na ko bimate na ko kene lobi Dubai na ko kene Chine na ko kene partout na za libre na ko tambola partout bino boko surveiller nga na nini toka bato biso ba combattant biso ba kena ba Brazza ba Burundi metali bino so nga na bangi na ko na Angola nga na zo visa pete o na passeport ne bolo ba kona boko surveiller nga etakeki nga na prison na bino ngata ono kena Angola bokomona kena komi na Angola ta ono kena Brazzaville bokomona na okoma Afrique du Sud bokomona ngana na kasho na bino na za libre nyonso akosala na kosala bino bokanga ngana voyage bino bo maboma bo liboma na bato batalaka bino bino bopekisa ngana voyage nana passeport na kosionne monde mobimba nana identité na nga 10 ans na kotambola partout na lingi nana kasho motuté lelo na koloba awa mingi te par rapport na sujet ya bato ba osala ba émission contre koya kokosa bino na koloba mingi na émission ezoya mais boye bagake pechi oyo ya 1978 pechi ya moke peut-être wayambo mutu akotanga ikombo te mais ngai boye bike na bomba raté yo pechi oyo don oyebi ke age ezopousa na ifo kotambola kati ya vérité koya kokosela bato makambo bayebi te osio leka plusieurs fois na lokuta na contre biso mais bato bazanga mayele basi bakomprenaki oza moto ya lokuta nalingi napesa bino exercice kaka moko bomona ke moto aza moto ya lokuta auti kosala interview na baleki na biso ba Tracy Mbelenge mwasi na ikomona nani bon alikaki na chaîne ya Tracy Mbelenge Claudine Diasuka limbisa ngai leki na ngai kombo de kimi ngai d'accord batuni ye question moko pas même question ye moko bande bilobela na ya lobi boye to fanda ka boye concert ya pecho ya PD afali falaki betama to moni kaka babokecho na cimetière bande ko bola nanga place wana to moni kaka babokecho na cimetière pardon tomoni babokechu na cimetière kon balamoko pechu na rodom to azoloba abitango tomoni kaka bato wana bokechu na groupe na cimetière na balamoko na réunion na fandi na bato na ngai na lobi concert alobi ko simba te bandi ko bola mandanga place wana concert alobi ko simba te ndenge ayeboye ye ko la mutabata ba service parce que biso to sala stratégie ya ko fanda kimia poto surprendre bango botala lokuta bandi na ngai bafandeki na réunion bamoni image ya biso na cimetière balobi concert tomoni lobi ko sa sécuriser makasi et pourtant biso tozalaka na France na cimetière c'était le 2 novembre concert esengela yele kasuki le 26 novembre
Bozo mona lokuta ya liboso yangwana. Concert eza le 26 novembre, biso tolekaki le 2 novembre na cimetière. Mais ya yebisi bino ke tolekaki na cimetière na pokwa nango amoni kaka boyar bia bato baleki na cimetière siko ba service ya va français ko lamuka po ba ya ko traquer biso po nini simbama. Non c'est faux. Bon moni ke tokangi de le 2 novembre au 26 novembre. Mais ya lobi tolekaki concert fait beta lobby yango mona ike to bebisi kopo po balinge basa so ba action. Bon moni lokuta. Bozo mona lokuta ya tata wa mukolo na aja bana miki na bambula bana miki. Yo ndenge ni ozokangama na bana ya kombo ya bana ya moninga. Ozaka muke bana ya boke. Mais papa, mais lakisa pe bana na yo. Lakisa bana na yo. Lakisa mwasi na yo biso tuto lakisa basi ya. To lakisa ka basi. Mais comment yo chaque jour au sala émission au moins vous attend moi respect ko lobake no bana wana makambo etali bango te. Bana wana makambo etali bango te. Oke ndiko tala bana mutu o bakendaki na Kishasa bake kuna kokunda pa mama na bango gouvernement pesi bon. Osa même na lokuta uzina bakomba bato bokechu de po kutana Christian Lusakweno une fois ba pesa na ni numéro ya téléphone te bazana numéro ya téléphone te. Kaka ne bakutana ki image bomona ki basuki liwana. So aza koya pe ofandi boy uza ko composer histoire ya lokuta. Ya kolobake bokechu bakote na nini Christian Lusakweno na pesa ki mbongo alobi oke tokundele mama na yo sikoyo ndenge za boye yo pe faut servir biso lokuta. Est-ce que bana bokechu bakozanga mbongo akufuta na hotel? Bana bokechu bato basalaka bakozanga mbongo même soki bolingo kende kunda koko bakunda koko na bango soki bana mbongo te muto sala kozanga kozwa ta crédit pour que le kunda koko na et il faut que le gouvernement qui ça aide tala lokuta ya mokolo mobimba obimi na ndako latela ngona chapeau ya nini lokola président ya Uganda boye ko kosa makambo boye mais outa ko kosa wakala mingi to outa ko kosa biso makambo mosusu ya ba passeport. Okose biso makambo passeport. Olobaki pa soki na kosi passeport wana botala. Botana kati visa eza wapi? Est-ce que biso tango to sa mission biso to tanga ko petit odon. Bokechi soki atangi otenga na botanga yo. Petit odon biso to tanga kombo na. Oh. Yo uzana mwasi oti ko bota ko botse ko ser na biso soki zuzu. Ochi mwana bato zemi. Mwana bataki na komba pona kubunda pona komba ozui mwana batu likolo ya komba ochie ye zemi okimi zemi o mwana batu akomi kende olala na ba centre o wangani zemi lelo mwana na koza soki na ba 13 ans 14 ans mwana batu abali okomi kokende ko déranger ye irresponsable mais obalaki na Sweden babala ki na Sweden kuna na yebisa bino ke libana na yosala 3 mois te esaka 1 mois et demi ekatani libana ekofi muyibi. Na uchi kolanda yo zolo bake moto ya kwa attaquer ba meko nazaki na 100 kilo na kondi na komi nazaki na 100 kilo na beli na komi na 50 kilo na yeko bika grâce ya nzambe ya ba meko muyibi mbongo ya bato ngwando liaki ya matanga ole mbongo ya bato mowei yango ekondisaki yo ba retour ya mbongo 11000 ya bato kota yango ekondisaki yo. Et botala muto alokuta o aventuré o yaka kakabo yo yaki formation militaire na pototi yo petit odombo nga muto na otanga yo o moni na ba mission na yo yebika moi yo touchenga za te ponga la beta moi je pars o yaki matanga o yaki formation militaire o kima pona ni inapte o ziba mbula ebele. Comment yo tata mobimba boye na elongi ya bana 1962 ozo mikosa ki oza mwana 60 ya 78. Siko tango kosi age oye koto ba pesi age ya bana ya 78 exercice ya bana 78 okokite okimi. Yo mkolo boye mwana 78 ezalaka. Mais même ngane la boy moi même na 76 ezate na mukolo deki abato ba Kofi Olomide. Moi je vais partir. Ceux qui Kofi Olomide nga beta concert bande ko langai
biso tango to bande ko telemela ba concert awa tango to bimisa ki stratégie ba combattant fantôme bato yo bakenda ki na mairie soki ya Paris soki préfecture bake ko kotisa lettre ya kolobake il faut musique ebeta mais petit odon na o mususu azaka lokola go nani o babin go bokende ki ko kotisa na o mususu azaka chef d'orchestre ya bayuda di Congo petit soki nani volcan bokende ko kotisa lettre bolobi diaspora et décider musique ebeta peuple mokonzi na ba combattant fantôme de batinda ba lettre bokenda ki kuna na mairie à Paris ba bengana bino balobi ndenge nini bino bokoti si lettre ke musique ezonga mais tomoni ba mele les autres côté belé ba boy ba toazo boya musique mais yo zaki pour musique yo petit odon yo ce qui biso tolobi ke peuple congolais boboy musique et bah pardon bondimi musique boboy ko bondela mabele likambo ezate comme bino bondimi musique boboy ko bondela mabele dandi za bokomona makambo ya Kofi Beta ça veut dire biso ba tontindi Kofi Beta ça fait 2 mois Kofi aza na poto asala campagne na ye nini ya mobilisation na pour na concert na yo petit odon to si to mona o telemi o mobiliser ba to pa ba kende ko telemi na contre concert à Kofi hein 2 mois Kofi a ça la conférence de presse yo petit odombo aussi au télémaki OK kolobake odombo nani Kofi il faut pas beta concert aussi au téléma sur tant que tu sais biso to ba leader na bino po to lobi kaka ke comme peuple congolais boponi na bino distraction ça va Kofi beta kasi musique est-ce que toko si parce que pour le moment boponi distraction boponi ba TikTok sur biso tout ça qu'on mobilise bozo bimate to continuer kana koloba to lobi si c'est comme ça Kofi Beta na okasi yango kaka olingi oya kolobela makambo ba concert awa yo petit odombo mais zwana responsabilité mwana na yo lobi na koya na kombo mwana na masina na mwasi oboti sakiye irresponsable na mutu na wana soki sokoko na lobi na ko beta ngo ipa ya soki ya soka osoko kwa lobaki ke ba général eluki en aventuré mutu lobaki alizo kende ko libérer mboka kala mingi te auti ko kosa Félix ke nazo kota rébellion mutu alati déjà kaputu les amukusi awa fandi na kita lobaki na osala rébellion mais sangana na mutu no soko kwa bokendo sala rébellion bandi ngai je pense que lobi na koloba mingi pa ya Claudie Diasuka na na soki na Nimbelenge bon ndwana awa telba izaki makamususu wa mbo mutakoti na ben oyo. Merci mingi bande konangai, merci à la grande dame Yoni Shebanze. Merci mingi na bande kotu obozo ya na aloste boye bake na aloste tozo son teka ba billet d'avion. Okofuta ndambo jusqu'à ce que si aussi ba billet d'avion bino to kende na Kinshasa partout ozala mbongo to ko somba billet malembe oye ozo pesa malembe jour aussi si to pesi yo billet eza ya nyongote. On a remarqué qu'il m'a dit oh na qui connaît pas na bino bozo defisa billet avion non ezande ozana 200 oye ko pesa oye na 100 oye ko pesa billet na koki to pesi yo ba ne olanga oya ko yebisa biso ke na ki bo defisa ba billet d'avion ezala raté ba ne olanga boya na Alos na Gessen Strat na numéro 91A boya ko somba ba biloko soko ozana cadeau chèque na éco chèque boya ko somba biloko bande olanga je pense que sujet ya petit odombo na kolobelango bien lobi na ko expliquer bien irresponsable un voleur inapte okimaki musala ya kisoda Nicolas ki inapte ba memaki na poto so formation mais après odombo oza congolais te oza utu rwandais bande alobaka swahili na ndinga blague te odombo wana alobaka swahili na ndinga utu rwandais yango monike nini onekanda zwaki comme chauffeur boyebi ke pouvoir akalezaki ba Rwandais ba utu na ba Congo na ba Rwanda tuti utu Rwandais oya kokumando sakana na bato ya kokosela ka bato ke soko kwa lobaki ke ndenge za boye mutu moka ye kolokela akoluka bakoluka yo za nani yo yo dombo oza nani oza na nini ozolinga komi pia valeur na media yo za na valeur moko yo petit odon yo. Oh, tala batu moko batu pamba ezaka ba TikTok ndezo matisa bino lokwa bino apete boza ko profiter pe koya ko kozwa ka basi ya batu koya ko kozwa ka basi na internet soko za mobali est responsable ala kisaka mwasi na ye ala kisi bana na ye ala kisi ndako na ye ba ka responsable na ndengwana depuis to mona ka yo moko kaka to mona kaka yo moko mais il faut quand même ba âge to komi il faut ba mona ka pe muto za na ye ba mona pe bana
Yozo tanga ban bokecho bomba vi na ete. Bokecho zakisa bana na ye, alakisaka mwasi na ye, alakisaka makambo asalaka. Mais yo vi na yo yeba na kate mais oza champion ko tanga ba famille abato. Sorcier. Ou tout moko ya sorcier. Lobi pas Christian Nani. Comment on a dit sous ce game? Claudine Diasuka. Lobi toza kona lobi ndeko kozwa penza réponse na appropriée par rapport à ba bêtise na bino oyo. Bo soutenir ki musique. Lelo musique ezongi parce que Macron a lingi a poussé peuple na distraction na Félix na Kagame. Siko yo lingi olatisa biso chapeau oyo bato nyonso ba yebite bato ba tellement musique lokola biso te mais bino bokomela nini préfecture ya nini na Paris pour musique ezonga. Yo odon na petit au chef d'orchestre ya baluba ya nini ya ba yuda di Congo petit oyo ali ambo atika kana mukila tambla kana ngo boy petit o soki nani volcan na o mosusu go na ko charger bino tout Ngai, merci mingi en tout cas. Zambe apambola bino, Marisu Bendelo Sako, merci mingi na Vieux Kambale, merci mingi na Parti Electro, merci mingi na Nico Hitler, Zambe abatela bino, Jean-Claude Vemba Losako mingi. Zambe apambola bino, oh ezaki même pas na lobela makambo. Pona moni wa yambazo loba, alingi ko tanga pa ko tanga ote ngai, ngamu to na tanga kabino, après zo lobake akotinda batu na ye wana po ba ya koloba. Nga mukolo be batinda nga obe nga mona buzoba na yo fona ko répondre yo. OK bande olangai lobi to kutana merci.